Bonjour à tous et à toutes. Mama joyeux Noël. Omoni, nasombi elongi yo na mbongo te. Mais ezaka application. Ezaka application, il faut benga nga tosala ngo ensemble. Okota na TikTok na yo et puis tosala ensemble. Mais nasombi na mbongo te. Ezaka application. Omoni parce que na lembaki balobaka asala ba video ka molili donc awa naza su na molili te nakomi na clair. Bon, namoni atre de naissance oyo bafabrika mpona Arieta, bamama bapapa bandeko nayoki somo, bafabrika atre de naissance mpona Arieta. Karine, atre de naissance wana tia yango na dossier ya avocat mpona justice mpona Arieta. Bamama ya la Chine botelema botia bambongo na kanyoti ya avocat mpona Arieta. Soki bolingaka Karine Mokonzi, ifo bolinga mwana na ye. Soki bolingaka mwana na ye, ifo bolinga Karine Mokonzi. Donc eza batu mibale. Soki olingaka mwana, ifo linga mama na ye. Soki olingaka mama, ifo linga pe mwana na ye. Bamama botia mbongo le paquet, makambo eza minene na yebisi bino. Bafabrika penza atre de naissance na kombo ya Arieta penza. Wana eza penza, eza grave na oloba na bino, eza grave. Eza somo. Karine Mokonzi kobosa na pe lisusu te afabrika pe ngunda na kombo na ye akosela o makambo ke yo bwaka ngunda na kombo na ye. Karine oza na de document oyo yo kotia na kati ya avocat na yo. Bamama ya la Chine botindela nga document oyo ya fabrika alobake Karine abwaka na ngunda na kombo na ye. Soki boza nango botindela nga rapidos. Bino bosakana bokanisi loi ya Europe eza o baloba loi ya Congo loi ya Congo te o eza Europe. O eza Europe. Même si boza ba nationalité eza Europe d'origine eza oza congolais. Même bano to boti babotamia mais babengaka bango d'origine congolais. Alors bo se trompaka te. Mais namoni bino boza ba bongo mukuse bobosanaki adresse ya kosala makambo o bino bosali. Botombe na adresse ya mabe ya Karine Mokonzi. Bobosanaki mutu nini bolinge bosakana na ye. Bamama la Chine bakotiela bino mbongo le paquet bokomone nalobaka na bino siloga na nga wana naloba na bino depuis kala bolanda ba video na nga naloba bokoyoka eloko naloba na bino tout le temps siloga wana bobosa na yango te naloba na bino bokoyoka eloko Karine akomema bino akolakisa bino ke na réseaux sociaux naza numéro 1 aolakisa bino ke aza numéro 1 na réseaux sociaux et puis akolakisa bino siko na justice aza numéro 1 oyo akomema bino na procès omoni akomema bino na procès contre mwana na ye bokoyoka eloko mpo ba infraction wana bosali wana mama eza trop grave ça risque 30 ans de prison. Yoke ofabrike document na kombo ya mwana okende kokosa document na kombo ya mwana atre de naissance awa eza kisasa te tochangeaka ba atre de naissance chaque mois chaque jour tochangeaka bakombo chaque mois chaque jour awa eza poto okokosela mwana te abotama awa na poto awa eza poto biso tobota bana na poto okokosela bango atre de naissance na bango te. Mama okoyoka eloko à suivre.